nazoyenga opekisanga te oyebite bisika nzambe soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebite bisika nzambe aswanga soki nakoma kobina opekisanga te oyebite makambo nzambe asambela nzambe nazobindela oyo nasakoye nzambe nazoyembela nzambe mosolo oyo nasakoye nalingi mobaloyo nalingi mobaloyo ayoki kosenga na nga nzambaka masa ye ayoki suje na ngai nazalaka lokatere apesinga natambolaka makolo nazalaka kobala te apambolinga yeso yeso apambolinga yeso 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 apambolinga chilobo yeso apambolinga asa nzambe nalinobetamo bisika bezali etamololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouche ozomonisanga loboko na yo ezanga nono azosala Zambalo Yesu nalingi na tatu Yesu Papa nalingi na tatu Papa na tatu na mosate Yesu Yoka mosenga na ma Samba kwa basale Yoka shisha na mego Na yena papa singa Osamo zanga mego Na yena kosanga Osamo zanga Sanelanga Yesu, Yesu, Sanelanga Yesu.
bisenga senga nzambe nalemivi yapesa makabelo na bisenga Yesu mokolo naye bato bakolia mpe na nsima na ye Yesu mokolo naye bato bakolaka mpe na nsima na ye Yesu mokolo naye bato bakovanda mpe na nsima na ye nalemivi ya bisenga senga nzambe lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kutikanga ati lokotanga yo tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yo Laisse-moi fako watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela Yesu Yesu Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga soki nazoyemba obekisanga te oyebi te bisika za bakokotanga soki nakoma kosambela obekisanga te oyebi te bisika za baswanga soki nakoma kobina obekisanga te oyebi te makambo za masalonanga Nzambe nazobindela azenzamba mosolo oyo nazakoyembela Nzambe nazoyembela azenzamba mosolo oyo nazakoteya nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo ayoki mosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye nzambalo nazalaka lokater apesinga lobango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga Yesu apambolinga Yesu monisanga loboko na yo azosale zambalolo azosale Alléluia. Yesu azana kwa mwana. Kumba mana ya Yesu. Kumba mana. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Baba na lingina tumune sangambo. Kapena tato na bonsambe na yo swabate. Yoka bosenga na nga sabaka basale. Yoka shishe na nga ye sabalo.
basi na nga kosabo nzambe na yo naye nakozanga na nga kosabo nzambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso kundela nga yeso kundela nga yeso yeso kundela nga yeso yeso kundela nga yo Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yo Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga senga Dans le Bible ya pesanga kabela na bisenga senga Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi te bisenga senga nsanga longa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa haleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyemela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo Love is crazy.
Bana ya français shalom na zana esengo bigi ya koyebisa bino ete na kozana na bino lisusu na Paris à partir le 3 juillet pendant 10 jours pour na ba délivrance ya bato oyo koleka en privé na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye mokolo wana tokokota na profondeur ya problème na yo bato oyo bayaki liboso bana ya autiste babikaki bato oyo ba blocage babikaki bato ya ba maladie babikaki bato ba sans papier bazui ba papier bino moko botama ba témoignage. Shalom le frère, moi je suis jeune du Congo Brazzaville, je suis venu voir le pasteur Moïse, j'ai entendu parler de lui, j'ai pris rendez-vous pour une délivrance privée. Je suis venu en France parce que je suis malade, j'avais un problème avec la plante des pieds. Je ne sentais pas les pieds, j'avais froid aux pieds, j'avais des douleurs sur la plante des pieds. Quand je marche, je ne sens pas mes pieds, même quand je mets les chaussures, je ne sens vraiment pas le contact avec les pieds. Et j'ai demandé de voir les médecins m'ont laissé entendre que je souffre de ce qu'on appelle une neuropathie périphérique. Les docteurs m'ont dit que les nerfs étaient morts, les nerfs des pieds étaient morts. C'est pourquoi je ne sentais pas les pieds. Et le pasteur Moïse a prié pour moi, qu'on appelle une délivrance privée. Maintenant, je sens la sensation sur mes pieds, je sens la chaleur sur mes pieds et j'en suis très satisfait. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, la délivrance en privé, nous avons une salle, nous avons un vraiment où la Bible, où tout ça est là. Dès que papa a eu sa biso, si nous sommes na simachanza meliboso. Nga na yaki délivrance, na yaki na ba marié de nuit, na yaki na ba masque vieillesse, nzambe asali ya longoli ngango. Na saki atana musala na ubenga na musala te, mais lelo yo bangoma na musala na ko boya me ba obonde langai. Ba obonde langai fona keka musala. E abi bale na kina ndeko nga kufa kipenza, me bana musala mukula ngo ba sambelaki. Lelo na ulubaleki na ngai azana bomo ya biki. Alamuki nzambe asali lelo yo nazane sengo papa Moïse musali ya nzambe ya solo. Ya solo penanga na moni. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate bo benga po batia bino na liste ba délivrance ba pesa bino pe ba air na bino pe na ba ngonga na bino contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana bino pe bokobika bato ma baladi bakobika bato ba sans papier bakozwa bato oyo baza ba blocage bakobika dazo zela bino nyonso tuna moto. J'envoie les feux sur ton oreille. Je ouvre ton oreille. Je ouvre ton oreille. Et maintenant, tu peux écouter. Bonjour, je suis Carmen. Je suis béninoise. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec Papa Moïse pour ma séance de prière privée. Je suis venue parce que je n'avais plus d'audition. Mon audition côté droite était partie totalement. Et là, aujourd'hui, après la prière, l'audition est revenue. Là, j'ai fermé l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite. Et là, je suis contente.